Shalom, shalom, bande konanga, tozo continuer ka na lisoro na biso ya partage ya tongo na Luc chapitre 4. Totanga kia na 16 tokitika ndenge yo ozotanga. Tozo mona ke totai kolobea na partage yo eleki ke tozo mona ke biso mo tozo saela nzambe tozo pambola mate. Pona ni ngana o tozo pambola mate po toni kotia liloba nzambe na misala te. Tozaka na doute na liloba na nzambe. Biso tozo kande liloba na moto. Mais liloba na nzambe toyokaka yango te. Ma sœur, mon frère, Bible eza moins cher tolobai na partage eleki. Yo moko po kosomba Bible na yo. Liloba nzambe testament batitikela biso yango wana. Osuko oza na problème, otangi na liloba nzambe yo moko. Bible eza na monoko nyonso na chiluba na lingala na swahili. Tanga liloba ya nzambe pona ni yo yoka kaka maloba ya bato. Osilisa ba telefone na kobenga. Yo eloko lingaka oyoka ma sœur mon frère kaka baloka yo kutu famille na bino batia yo singa yo makambo wana nde yo osepelaka nango et pourtant ba makambo wana ezosepelisa nzambe te balobi la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu awa totangi na Luc chapitre 4 na verset 16 ezoloba na biso ke nzambe Yesu aye ko libérer ba captif maloba kitoko yango wana bayebisa ma sœur mon frère nzambe asa libéra yo nzambe asa sopaki makila pona yo kende kobanga te ozali likolo na satana onyataki ye mais yo olingaka wana te olingaka ba faux prophète bayebisa ke o baloka yo otambola na nzelo milelaka ngai baloka ngai nga biso ata tosali ndeni tobalaka te tobongaka te bayana biso mibali kutu bazwaka misala te kaka makambo yo oza nango yango wana ozobloke vi na yo yo moko ma sœur mon frère tika kokende pa bapasteur bato ya lolenge oyo wana bamama mbikudu ya lolenge wana baprophétesse oyo baza autoproclame bango moko bamitia Yesu masi azolobaki oyo eloni papa na nga te kozala déracine yo mona wapi papa bota mwana na ye azwa apesa ye bamikakatano Yesu masi ayaki awa yo pe ma sœur mon frère o rejeta Yesu masi lokola bato na Nazareth ba rejetaki parole ya Nzambe yo pe o rejetaka Yesu masi na vie na yo tango zo umela tango nyonso na koyokaka banganga ba prophète koyokaka kaka vie na yo Yesu masi ye po na vie na biso ekota lumière alobi nazali lumière du monde ma sœur mon frère yo kangamaka na makambo yako o baloka ngai mais balobi biso toza likolo ya bandoki balobi Nzambe atie biso mise à part bato nyonso bandimeli Yesu Masia, il y a aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus. Ozali lisusu condamné te ma sœur mon frère. Mais yo ovandaka na kati na condamnation. Okoko na biso moka kufa asalaka boy. Mais asalaki balobi l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ma sœur mon frère longwa na koumela na biloko oyo o ba prophète na lokuta ba ye nango ba pasteur lokuta ba ye nango yo zwa ba mai oyo yo mtoke na kotoko melaka ocha yango wana protégeaka yo eza normal te mai ko protéger yo ndenge nini okoma na ba mungu akobwaka ba poussière na ndako oyo yango wana nde kimisaka milimu mabe mulimu mabe akimaka na liloba nzambe tala tangu Yesu azaki na ngomba tangu Satan qui komeka 3 fois. Alors l'homme ne peut pas vivre du pain seulement. On peut vivre quand on mais de toute parole qui sort dans la bouche de Dieu. La bouche de Dieu, c'est la Bible, la parole de Dieu. Ma sœur, mon frère, méditez parole. Bonde la obanga kanini. Kotonga na kofingo za makasi nango. Olobaka, oza babate, fuka mabonde la nzambe na bon moi. Botika kolanda. Totika kolanda ka ba pasteur na sima. Totikaka ko adorer bango yango malédiction zo wumelaka na mboka na biso Congo to longwa nanu to fungwa toza ba aveugle te liloba nzambe si yaki ma sœur mon frère ba kosa yo place okenda okanga mate oza na mari de nuit te oza pe na femme de nuit te balobi bondela nzambe soko zwa musala te bondela nzambe toke ba porte nyonso kozwa kaka obalaka te bondela nzambe tambola na solo kobala obotaka to kobota ba Sara ba botaki Nzambe azali likolo ya ménopause Sara bota ménopause eleka kutu kala abotaki yamba foi oyo napesi yo lelo ma sœur mon frère soko ndimi foi oyo ozwika parole oyo sans mai mungu ate bapesi yo eloko te otangi kaka ndenge nazotanga awa obondeli olobi Nzambe yo olobi boye na Luc 16 yo olobi boye yo olobi na Luc 4 boye na verset 16 au verset 18 rappelez Nzambe makambo oyo
ma sœur, mon frère, okomona elonga. Okomona ke nzambe na biso akosaka te, et puis la parole de Dieu ezali vrai. Bible o ezali vrai. Botika kokenda ba église o, l'église des noirs et les blancs. Non. Église des noirs ezalaka te. Église ya ba blanc pe ezalaka te. Yesu aki kopesa makila. Makila ya moto mwindo na ya mundele ezakaka rouge. Yango wana le sang de Jésus. Nzambe apesaki makila, nzambe mutabota biso nyonso oyo na mokili. Nzambe mutasala biso nyonso ye mutaza papa. Humain nyonso, être humain nyonso azana mokili, o azana pema, ezala nyama, ezala ngungi, ezala yo, ezala mundele noir, rouge, ezala chinois, biso nyonso, nzambe mutakeli biso. Mutakosa yo te, o église aba noir ezali, o nini te. Ma sœur, mekana mon frère, mekana okotanga Bible awa, okomona ke ezaya solo. Awa na Luc 4 verset 26, balobi ke Yesu azoba, pourtant Dieu a envoyé non, tobanda na 25. De plus, je peux vous assurer qu'il y avait beaucoup de veuves en Israël à l'époque d'Élie, lorsque la pluie ne tomba pas durant 3 ans et demi et qu'une grande famine servit dans tout le pays. Pourtant Dieu n'envoyait Élie chez aucune d'elles, mais seulement chez une veuve qui vivait à Sapherta, dans la région de Sidon. Il avait aussi beaucoup de lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée. Pourtant, aucun d'eux ne fut guéri, mais seulement Naaman le Syrien. Tous dans la synagogue furent remplis de colère. En attendant ces mots, ils s'éleva, entraînèrent Jésus hors de la ville et le menèrent au sommet de la colline sur laquelle Nazareth était bâtie, afin de le précipiter dans le ville, mais il poussa au milieu d'eux et s'en alla. Ozomona ke awa Yesu alobi ba veuve bazalaki mingi na Israël, mais Nzambe abikisa Eli abikisaki te, mais akendaki kobimela veuve moko bo azalaki na étranger. Yango alobi lisusu balepre ezalaki mingi na Israël, mais Eli abikisaki te, mais akendaki kobikisa Namani oyo azalaki Syrien. Oyo Namani oyo azalaki le Syrien mokonzi na bango kuna ya basyrien kuna nde abikisaki. Yango ozomona yo okenda église chaque jour obikisa marate, mais salut yango wana olingi kondima yango te. Ozali lokola bato ya synagogue, lokola bato ya Israël. Yesu azalaki kuna mais abikisaki bato ya mamboka mpaya. Soki ozokenda église chaque jour olingi kochanger te, Yesu andobikisa na ye bapaya. Akobikisa bapaya oyo bandimi na bango liloba solo oyo ayoki parole avandi atangi Bible na ye. Yo muto oza mwana Nzambe opapionaka partout kosirkile koyokaka oyo balobi nini ko olingi te liloba yango ekokangolo yo olingi te. Awa balobi botanga penda Luc 4 verset 25 banda tina se omona nde Yesu abikisaki bato mususu na mboka na ye abikisaki penza te pona nini incrédulité. Ozali na incrédulité, ma sœur, mon frère, tolongwa na incrédulité. Toyeba Nzambe ya solo, yoka liloba Nzambe. Bible ezali te ya kobomba ngo na se ya mbetu. Bible ozwaki po otangaka. O akisha sagesse ti mokolo yo kokufa Bible na yo otangaka yango. Kobomba ngo na se ya mbetu te.